Sambole Zoma, Mama Nangai la Reine Zinga TV, Bana Poto, Bazolinga, Bana Sénégalais, Bazolela, soyez abonnés, Gabon Libreville, allez la Reine Zinga, vraie chérie, la Reine Zinga, Mama Malamouya. Pesa no mbote na ba fidèle nyonso oyo balandaka la Reine Nzinga TV ba merci na bino ebele pa ebozali na yebi ke bozotala ngai vraiment mingi ba merci pe na ko pesa susu mbote na ba yo nyonso su ba kenge de langa ba merci a mingi atake bozo kenge na me bozo réagir te boye ba ke bozo za vraiment ba implice bolandanga vraiment na bokebi nyonso po te soki bozo landanga vraiment malamu bokozwa masolo kitoko pe bokoza pena malamu mingi. Sikoyo eloko nini oyo la Reine Nzinga abombeli biso lelo eloko la Reine Nzinga abombeli biso tango oyo eza boye na ye vraiment po ete nasola na bayo nyonso balandaka nga pe ba oyo balandaka ngai te video oyo bomeka ko partager yango pe ekosala vraiment malamu mingi ekotia pe ba implice penza en tout cas na ba bomoi na biso ndenge to vivre na mokili oyo po ete mokili oyo eza na ya biso te mokili oyo eza ya Papa Nzambe bino bozomona ke ba maladi oyo yeli biso oyo ya coronavirus eza maladi moko bazosala nyonso na ndenge nyonso me bazokoka vraiment te po bastoppe maladi oyo ekomi susu système batonga ngo lisusu ekomi ba problème ebele bon toyebi te yango na nyonso tokangamaka na Nzambe po ete Nzambe yende mutasala biso Nzambe nde yaza solution na nyonso ape makambo oyo concernant coronavirus oyo en tout cas ezala mingi bazoloba ke po ani Nzambe atiki biso po ani Nzambe azosala eloko moko te mais po na nga la Reine Nzinga na oyebisa bino bo tozalaka préparé po eloko babengi coronavirus Nzambe en tout cas na ntango oyo pe azotala pe ba oyo ya ye eza likambo moko donc po to comprendre yango vraiment eza vraiment pasi makambo ezoleka oyo concernant maladi oyo mais tobeta libaku te Nzambe oyo asala mokili oyo kolo mokili oyo aza na contrôle nango to mipesaka pa na ye na nyonso pe pa ya Nzambe toyebi ke tokozwa solution kozala kaka solution ekoya kaka ta ndele tolemba te concernant maladi oyo nazo da tango oyo nazo remercier na no vie nanga vie Alpha Mies bolimbisa nga vie nanga Alpha Mies en tout cas nazo remercier vie nanga po ete oza pembe ya la Reine Nzinga po yonde ozo sala po ete la Reine Nzinga zala yonde oza conseiller ya la Reine Nzinga yonde oza sponsor ya la Reine Nzinga yango na vie nanga pa yozali ba merci ebele po ete na mokili toza vraiment na besoin ya bato lokola bino vie nanga Alpha Mies toza vraiment na besoin ya bato lokola bino po bato lokola bino soki boza na mokili oyo boza ebele en tout cas ekozala vraiment malamu mingi po ete mokili oyo etondani mingi na bato ya mitema mabe mokili oyo etondani mingi na bato oyo bazosala makambo moko vraiment oyo ezosepelisa Nzambe te yango na vie nanga Alpha Mies ba merci ebele na nyonso oyo ezosala na TV ya la Reine Nzinga merci continue ka boive nanga tozala kaka bomoko Nzambe ye moko ayebi na fitir Nzambe ye moko ayebi po malamu na malamu efutaka malamu mabe na mabe efutaka mabe yango na vie nanga ndenge yo za malamu nga na za malamu yango toza bomoko yango na mosala na biso pe ezotambola malamu yango na pe toza ba projet na biso nyonso ezokende pe vraiment malamu mingi yango na vie nanga Alpha Mies ba merci vraiment pa yozali ndenge ozosunga ndeko na yo penza la Reine Nzinga mais ndeka la Reine Nzinga lobaka loboko moko esukulaka elongi te elongi toza na besoin kosukula elongi na maboko mibale oyo pa monike akoki kotia susu implice na la Reine Nzinga TV porte eza kofungwama la Reine Nzinga aza mpona mutu nyonso oyo aza malamu mingi pai na ye la Reine Nzinga mpe akozala malamu mpa na ye mutu nyonso nazosenga na bami nyonso bantu nyonso balandaka nga na nzela na Facebook bao balandanga na nzela na YouTube en tout cas bozala teke bomoni boyoki bolekisi mutu nyonso oyo aza na posa penza a soutenir la Reine Nzinga la Reine Nzinga azali pona bino soki vraiment olingo soutenir TV ya la Reine Nzinga be ozomona ke la Reine Nzinga ba image na yeza boy be olingo bongsa ba image ya la Reine Nzinga be olingo tamso olingo tia mwa ata aide moko boy na TV ya la Reine Nzinga nazawana maboko ya kofungama Facebook nangeza libongo la Reine Nzinga soko betika la Reine Nzinga
bokomona pe Facebook na ngambala moko pe ekobima yango tozana ba toya pena besoin ya ba soutien na bino pe ekosala malamu pona kobakisa sur likambo moko po lelo na memi histoire te lelo na yene na lisolo kaka lisolo lelo na yeka lisolo oyo etungisi ngai la reine Nzinga yango na memeli bino liboso ya TV lelo bapesi nga lisolo moko te ke ona kobetela bino non lelo na yeka kapona likambo moko oyo etungisi la reine Nzinga yango la reine Nzinga ye po kala mingi te na oke musala nga bia vana ke musala pona pesa na message na oyo ezotungisa ngai na memango liboso na bino bandeko nanga na utai kotia video moko boye video nga ntuka na kangaki nanga kotia ba commentaire po ete en tout cas etouche nga pe ezokisa nga motema komona ke na tieli bino video ya bana moko boya mike video ya bana moko soko tali video yango eza quand quelques personnes batali yango mais tant to tsaka ba video mosusu ekoma kebele eza rapidement e batu batala yango ebele po biso bato na YouTube elaksaka biso muntu azotala ba video koyeba so to kebe na ba YouTube studio na biso toyebaka déjà que ba video na yo en tout cas bazotala yango en tout cas côté na merci à mingi ndenge bozotala vraiment ba video nanga malgré côté ba j'aime bozo en tout cas côté na bozo pesa ngai vraiment courage te tango batieli bino ba video botali kotala bozotala yango ebele pe bozotala yango pena tina suka merci mais pona kozwaka mosapi wana otie likolo botieli ndeko na bino yango nde pena eloko ezozanga bino yango na eza pasi mingi bandeko na ngai yango eza pasi po mosapi na oyo botielaka biso yango epesaka biso courage ya koleka so liboso na ntango nazomona ke batali ba video na ngai elakisi vraiment ke bozotala ba video na ngai mais mosapi wana nde moto eza pena pasi mpona bino nayebi te soki ezosenga boke pa badotela poso toyebi te po misapi biso ekoma okangama nango ezosengaka boke badotela poso batya bwakisi mo mpe fongama nayebi te bon ezalaki kaka mpona sekisa bino en tout cas nazo remercier vie na nga Didier Menga Irmao Didier Menga ye aza bongo na association na ye na Angola en tout cas oyo azosala ezosepelisa nga yango nalingai na profiter lisusu kopesa Irmao Didier Menga ba mbote ebele famille Menga nyonso na Angola ba mbote na Luanda nazo pesa bino vraiment mbote ezota na motema nanga po ete bato lokola bino tozoluka bino na ba association po tozomona tango nyonso bana penza bana biso bakomi kobima bandoki bakomi kobengana bango pa bapara na bango bana biso bazali so vraiment malamu vraiment te surtout bana oyo bakufi na bapapa na bamama bana biso wana penza lelo babima bandoki lelo baza suna esika kolala te bana bakomi bazosouffrir donc ezopesa pasi mais na nyonso nga natila bino video moko mwana moko bamemi moninga na ye amemi leki na ya moke na mokongo kotala mwana ngo so otali bino nakopesa pe na age moko ya nakopesa pe age ya nga alobaki 5 ans mais akoza ata mosusu ba 8 ans biloko ya bongo 8 ans 9 ans mais amemi leki na ye na mokongo leki na ye ya 3 ans en tout cas video ntango natalaki yango esalaki nga vraiment passe na motema yango nalobaki ke na kopartage yango mpe pa bandeko oyo balandaka ngai bandeko nyonso ntango na partage video yango en tout cas eloko esali nga pasi ntango totiaka bavideo mpenza bopesaka biso courage mais wana mpenza na décourageaki mabe mais na décourageaki mpo na bino mais mpo na bana te ngai motema naza nango ya kosunga bana toujours na kozala nango kaka na kotika yango te naza na nga na bozwi ebele te mais 1 euro apamba nde naloba okoki kobikisa molimo mpe ya moto 1 euro okoki mpe kobikisa vraiment molimo ya moto oyo azalaki na pasi mpona 1 euro okosomba mpe lipa osombi mpe mai mpe eza na kati wana mutu pe abiki pe pona journée mobimba pe obikisi mutu oyo alingaka kata motema yango na bandeko nanga pai bozali la reine Nzinga alinga yebisa bino en tout cas tozala motema ya oyo ya Irmao Menga Irmao papa Didier Menga tozala vraiment na motema lokola ye ndenge asungaka vraiment babola ndenge asungaka vraiment ba oyo baza na eloko te ye baza na ye na bozwi ebele te me na moke wana kaka azosunga yango tozala vraiment lokola Irmao Menga ekozala vraiment malamu mingi yango na oyo nga na meme na bino bandeko na ngai tala ete bana nde bazosouffrir bana bazolanda banzela
bandeko nanga bana baza partout oyo zali koloba te ke la reine bana ni nango baza na posa aide est-ce que to sa ndene o pesa compte non nana posa muta pesa ngai compte na yete nana posa muta pesa ngambongo na yete mais esika kaka oyo zali esika kaka ozalaka bana na omona na banzela wana bazanga ba papa na ba mama bana na bazo vivre kaka bango moko sunga bango soko ozana lipa kata yango na katikati keno pesa bango anta opesi na yo mbongo te lipa wana yo po bimisaki mbongo tango sombaki yango ya deja edi mobimba omoni bana na nzela wana omoni mwana bo pesa ilamba kolata omoni bana bazoza apela ke bana mwana 3 ans eza na mwana moko na kobeta bio ndi solo eza histoire vraie na Kishasa mwana moko azali je crois ba ibisanga zaka na 2 ans mwana 2 ans bakanga ikindoke soko kanisa siko na Afrique na bambongo na biso bakangi mutu ndoke ese yo ndima mwana bongo zwaye mingi babanga na bango ozwa mwana bongo ayiko siso bana na kata ndako mingi babanga ka me mwana kablola kana nzela kulela kaka na nzela kula na nzela ti male batama pe bamonani lelo mwana mo pe akomanda yepe mwa apusana pe age na epusana lelo je crois fa na 10 ans yango na tozo senga batu oya mitema malamu to fongola vraiment mitema na biso to sunga bana to pesaka mbongo te pa basi o baboya mabala to pesaka mbongo te pa mibali o baboya kotia basi na ndako na bandako na bango bandeko na ngai ba mama surtout na obeta sete pa ba mama pona ebike biso ba mama ndeto zaka mitema mawa biso ba mama penza ntoka mitema o nzamba pesa biso eza mitema moko vraiment tolinga komona eloko penza o ezotungisa mitema na biso te loba vraiment que za mama moko motema babe mais soko za mama motema malamba mama to fongola vraiment mitema na biso pa imioso tozali soko teka na wenze zwa ata eloko ozoteka keno pesa mona na alia soko teka ka benguba oteka ka nini zwa nguba tena zwa mwa nguba moke otema lipa keno pesa bana na bazana banzela ekosala vraiment malamu biso pe bato za na poto bato bavana na banzela wana mwa po leki otile mwa 1 euro eza vraiment malamu mingi potango tozosala bongo nzambe na biso pe pa aza likolo azomona pe ki tozosunga biso tokenda kopesa 10 wana na boyi kokota detail ya 10 etali bino ngai oya ngai nga na pesa mbongo na nga na pesa yango pa bato o bazosouffrir naza so na moni mutu na nzela senga bela ba metro wana azosenga mbongo na kozwaka meme 50 cent na pesi soko na moni mutu aza na pasi azoluka ba aide na zwi video pe na partager ngai na sala part na nga bino pe bosala part na bino ekoza vraiment malamu mingi bandeko na nga obozolanda la reine Nzinga nazoloba na bino donc ezoluta kati na motema na nga lelo na memela bino eloko moko te eloko na memela bino yango wana tosunga bao baza na pasi biso mo pe toza na pasi mais tokabolaka yango ekozala malamu mingi mwa ndambo wana kaka pe eza na ntango eza na bato mosusu mpe bazali bazolobake la reine biso tosungi deja bato mingi na vie me bakanisi biso eloko te surtout bafamille na biso baza soki otinili bango mbongo bokoyeba kamaradi soki otina mbongo te bayini yo ngasi nayoka moto aloba na nga bongo me nga nayebisa ye anta kutu bayini yo ekosala eloko te yo pourvi so oza nango basengi yo pesa soki oza nango pete nzambe omona ke oza nango te ata kutu bango bayini yo ekosala eloko moko te me eza na bato mosusu balobaki nga na kokabelaka famille na nga na kopesa bato mosusu te mbongo nanaki ebebisango mpa bato mosusu madamu napesa famille na nga bandeko na nga kokaba omoni kokaba eponaka nango te okoyi mpe kokabela mpe mutu mpe oyo aza libanda oyo azangeli yango ekosala eloko te eza kaka teke mpo okaba fo azala kaka famille na yo non eza bongo te kaba na mutu oyo aza nango te po famille na biso apart so toza nango topesa bango tokangela bango mpe maboko te mais eza mpe na bato mosusu mpe na libanda baza na famille te ne papa ne mama ne leki ne yaya bavivaka bango moko bato wana baza mpenza na posa lisungi na biso na ebele te na moke wana yango na bandeko na ngai tozala vraiment na motema wana malamu mingi tozala na motema malamu tozala surtout motema mawa po mutu soki oza na motema mawa okosala mpe eloko malamu mpo kosunga bato me mutu soki vraiment oza na motema mawa te okokana mpe kosunga mutu te po bato bazalaka mitema makasi bato wana nzambe atia bango na mokili oyo bon baza na bango mitema mabe meta mosusu bakambo mosusu bazala bango malamu toyebi te ngai aza nzambe te nakoki kojuge mutu te na ntango oyo ngai nazosengaka na bato nyonso oyo baza mitema malamu tosunga bana nyonso oyo baza na nzela oyo ozomona kepai na tambola nakutana na mwana oyo avandaka esika wana sunga ye mema ye na eglize oyo ya solo eglize oyo ya nzambe pene ya solo komema ye na baeglize oyo te baokanga bandoki mpo kobakisa ye susu
pasi likolo ya pasi zwa ye mema une église moko boye zwa ye mema ye esika moko bayelaka bana zwa ye esala boye nzambe akopambola yo baoyo tobimisaka nzambe apesaka biso yango double me tosalaka kaka malamu te mpo nzambe apesaka biso tosalaka malamu eutaka mingi vraiment na motema na biso yango na bandeko na ngai yango kaka namemelaki bino mpo ete nayebisa bino eloko oyo ezoderange vraiment la reine nzinga ntango soki atie video ya bongo oyo ya bato baza na posa lisungi etalamaka nango vraiment mingi te mais la reine nzinga soki atie video oyo ye moko azoloba etalamaka mingi la reine nzinga soki atie video moko boye moto moko boye azolobela babasi azolobela mibali azosala boye etalamaka ebele mais soki totie oyo ya bana oyo bazosouffrir etalamaka te yango nalobaka nzambe na nga mpo ani asala motu nyonso te azala motema mawa falasala pena motu nyonso azala motema mawa naye komona ke bata mitema mawa baponama bata mitema mawa vraiment baponama ngai mbala misu nazalaka mpenza mona zwi foto moko boye oyo esali nga mpasi ngai abina kopartage yango na Facebook en tout cas namonaka vraiment bata mitema mawa mpe bato ya mitema mawa mingi oyo na Facebook na nga nayebi bango mpe en tout cas nzambe vraiment azala bino namona bango kuna so na tie foto bongo mona moto atie desa kolela omona moto alandi lisolo omona moto atuninga ata na privé donc esala nga vraiment malamu ndenge nzambe atia bato ya mitema malamu marke bato ya mitema malamu mpe bazala bango ebele te me ya ndambo wana kaka toyebi ke biso tokochange mokili te me na ndambo kaka tozosala bana biso mpe oyo baza wana balolanda biso bango mpe un jour biso so toza na biso te bango mpe bakosunga yango namemelaki bino en tout cas kala mingi te tozokota na mbula ya sika tofete vraiment malamu malgré Noël oyo ezoya tozofete yango mpenza ndenge esengeli vraiment te nga mpe en tout cas esengo nango eza vraiment te po ete na année oyo bato ebele bakufi oyo toyebaka toperde mpena très cher mpena na année oyo esengo vraiment ya kosala feti oyo eza te mais tobongisaka ata mwa bakado ya mike topesa bana biso bana mpe so bapesi biso tozala kaka na esengo tolakisa esengo kati na bandako na biso mpo ete bana baza bana bango bakompena na bango makambo oyo ezoleka te mage baza mikolo mais tokolakisa na bango kaka mawa te mpo ete 2020 oyo eza année moko eza vraiment malamu te yango na bandeko nyonso nazosouhaite bino vraiment bajoye Noël kala mingi te bolekisa yango malamu mingi to totikaka na ba quelques jours bolekisa yango malamu après mbula sika tolekisa yango malamu mais tobosana te malade ezali maladi vraiment ezali corona vraiment ezoboma yango wana bandeko na ngai toprotege ntango nyonso esika nyonso tozali tozala bamaske na biso esika nyonso omonike esika na bato baza ebele kokena yo te mpo ete koevite bamaladi oyo mpo ezali vraiment so tozomona bamindele bakomi koluka ndenge nyonso basala mpo ete bango bakomi na suka yango ekomi makambo ya bavaccin boye mais nyonso totika yango kala maboko ya nzambe vaccin nyonso ezalaka nango mabe oyo mpe bazoyela biso totika yango kala maboko ya nzambe anta eza mabe soki babike mutu nyonso azwa yango kaka vaccin wana topesa yango kala maboko ya nzambe nzambe ye moko ayebaka koprotege biso ayebaka kosala kati na bavaccin wana yango na bandeko na nga bino nyonso bozali wana nazosouhaite bino vraiment bokota malamu na mbula ya sika kala mingi te tokota biso nyonso malamu mingi tokota na sante ya bien malgré banzoto ebelibeli bato ebele mais 2021 eza pena année moko eza vraiment ya mapamboli bamaladi oyo toyeba vraiment kozwa yango solution 100% nzambe abatela biso mpe bamekononiasi baoyo basili kokufa liwa eza nzela motu nyonso motu moko te akotika na mokili oyo motu moko te aza ebende oyo akotika na mokili oyo yango wana na oyo kaka nazalaki nango ya moke mpona partage mpona bino tokokutana lisusu soki ete nzambe akolinga nayebi ke nzambe oyo asala likolo se akondima lisusu tokutana toza suna masolo ebele deka la reine nzinga ayebisai bino eza nde tande ezopesa vraiment te bino bomonaki la reine nzinga soki atie eloko awumeli eza vraiment bata moke na bamisala tokendaka bamisala bamakambo ebele kaka tosalaka donc bapara mpe baza donc nyonso wana yango bozomona mpe la reine nzinga amona mpenza mingi mpenza te me masolo oyo bapesa nga eza vraiment ebele na kobeta yango yango nazopesa mbote na baoyo nyonso balandi nga na miniti oyo bambote na bino toza ensemble bambote apres na Estile Bella apres na Belinda Benz bino nyonso bolanda la reine nzinga Mimi Selunga Mami Ndongala bayo nyonso oyo bazolanda vraiment la reine nzinga penza na couple Rose Matewa en tout cas merci mingi nde boza fidèle à la reine nzinga
merci na ye moko Aleni Wanga donc merci penza na bao na tangi kombote na lingi bino mingi vraiment bozala kaka malamu ba mama Nadège papa Cédric boza vraiment ebele na lingi bino mingi bino bat bozo landanga na tango oyo merci mais bobosa na ko s'abonner te bobosa na pe ko liker vidéo te pour ko pesa pe la reine tinga courage aleka su liboso na bino merci tokutani mbarasima na komba papa pe ya mwana pe limo santo.